Mamae 2024 GAVCARE to yelibino solution. Bon aba problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante. GAVCARE to zalina solution. Yo oyo okota ménopause atana 65 ans na GAVCARE oko simba mwana. Ebongo oyo etali fertilité masculine. Ma papa to bossani binoté, faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, insuffisance des spermes, topé agrandissement de pénis. Posaya mwasi et kimayo, kimobali et telemaka bien te. Awa, yo kayango et telemi. Ebongo oyo etali loposo, vergeture, babengi nduta, bouton, tache, acné. GAVCARE ba produit ya solo teint uniforme. Na 5 jours ya pamba, oteli, telendenge bimiki toko na feti. Tozalina, gamme complet, ya Coca-Cola, ya injection, ya comprimé, na ya suppositoire. Yeah. Ozalina problème ya hémorroïde, interne, topé, externe. Papa, maman, kaka na 2 jours ya pamba, omoni changement total. Bona maladie ya tension, diabète, AVC, topé, obésité, lobiko ezali, perte de poids, sans okota salle de sport. Kisi ya injection pe comprimé, na GAVCARE bikalibela. Olingi okima suki pe mandefu ya pembe, benga biso na lombango po awa tozali na solution moko durable. Ba produit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne. Benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48. GAVCARE solution ya santé na yo. Voilà, GAVCARE aye penza na ba solution ya kili la famille. GAVCARE aye penza na ba solution ya kafu. GAVCARE aye penza na makambo moko ya tokos bande konanga. GAVCARE azalaka wana pona basi, azalaka pona mibali. Donc nyonso o ezotungisa yo, ezala kote ya bomwasi, ezala kote ya kimobali, bande konanga na GAVCARE ba solution matakita na système moko kaka ya tokos makasi. Voilà la famille. Lelo oyo na memeli bino Mimi Kabongo. Na memeli bino Aïda Kapilas. Mimi Kabongo na Aïda Kapilas na minute oyo baza na Congo na bisote, baza na bango na poto. Bakendaki poto na cadre musala. Kande tobona kamba misala mosusu ba société ba entreprise bamimaka bato bokendo sala formation na bino soki wapi bokendo travailler soki wapi bango pe musala na bango eko sala keno bakota poto pona ko sepelisaka ndenge ba sepelisaka biso bandeko nanga na ndenge moko ya bien. Siko nini ezoleka makambo nini penza Étoile Nines TV amemeli bino lelo. Avant na ya kokota na mozindo ekozala toujours malamu mingi. Na pesa nanu bambote. Bonjour, bonsoir et surtout bon après-midi. Et cela ne dépendra qu'à l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Bienvenue na balandi nyonso, bienvenue na ba o nyonso balingara biso, bienvenue na Étoile Nines TV, bienvenue bino nyonso bandeko nanga na système moko ka ya tokos. Bandeko nanga na chaîne na biso ezala chaîne o tobetaka masolo ya nyonso, ezala basala nzambe, ezala bato maboke, ezala banani nyonso biso tobetaka na système moko bien. Toyaka awa pona oya ko sambwisa batu te, mais toyaka pona koya kotia ordre, ko zongisa surtout batu nanzela na système moko ya bien. La famille kande na betaka masolo ezalaka toujours malamu mingi soki ozolandaka biso zala penza ya kovanda bisika nyonso zali zwa mwa kiti na yo vanda tango ozovandaka wana tia mwa mai na yo pembeni, tia mwa jus na yo pembeni, tia mwa sucre na yo pembeni. Kote mosusu mwa eloko kolia pe ezangaka te na système moko ya kitoko. Pona bandeko na biso nyonso ya sika soki ezambala na yo liboso ya kokota na chaîne na biso, en tout cas na osenga na yo je m'excuse na pete nyonso o s'abonner massivement. Tango zo s'abonaka wana kobosa na pete ko klikaka sur la cloche de notification pour recevoir surtout les nouveautés de notre chaîne. Bande konanga kande na betaka masolo na pesa nanu mwa bambote.
Bambote na ye moko Linda Bukulu Bukulu ya balinda. Bambote na madame Marie-José Tchala. Bambote na madame Sidonia Siala. Bambote penza na madame Vicky Mombonzo, madame Céline Kabakaba. Bambote na madame Marie-José Mafuta. Bambote na nanga na mama Eugénie Zemanga. Bambote na mama Christine Lonongo, mama Joséphine, mama Titi, mama Tina Sambia. Kandenge zalaka boza na bino ebele o bolandaka étoiline ata soki kombo na yo eza masionete me yebaka kino na pesi yo bambote sans kobosana madame Grace Poi de partout oyo alandaka biso na système moko ya bien. Lelo na ye na Mimika Bongo na ye na Aïda Kapilas. Bandeko nanga soki kandenge boyebi ya koloba eza tokoya koloba. Soki ya koloba eza te bomona pe biso te tokoya pete. Ezalaka bongo. Donc toyaka mingi ka soki ya koloba eza. Neti na minute oyo bandeko nanga ya koloba eza. Kandenge boyebi na communauté na biso eza communauté moko ata yo ozoluka makambo te. Communauté na biso ekolukela yo makambo. O mata okita ekolukela yo penza makambo wana penza ezalaka biso ba Congolais na yebite ezalaka nini. Kokende deja ya Mimika Bongo, kokende deja ya ba Aïda, kokende ya ba Jérémy Chabani, kokende ya ba Vie de Loin, kandenge bakendaki na poto na cadre ya musala. Et ça là déjà mbutu. Il y a de ces personnes oh baya balobi est-ce que bango kutu ndenge bake poto baza penza ba humoriste solo baza ba humoriste solo ten. Il y a de ces gens même bayaki bakomi kutu ko mentionner ba kombo balobi neti tala neti exemple ya mututel ye kutu sala ka musala malunga te tala kutu mututel ye ezala ka boyi tala kutu mututel ezala ka boyi bande konangai. Congolais, Congolaises, partout, ozali kotala biso, toyeli yo offre oyo ezali na kati ya Maluku, vente ya ba terrain ya 20 mètres sur 15. Awa na kati ya commune ya Maluku, ba terrain oyo ezali kitoko, ezali na emplacement ya bien, ezali plat, ezali ba terrain oyo ezali na problème ata moko te. Andeko na biso ozali kotala biso, contactez biso na numéro oyo ezali affiché na ba bande d'écran na bino, contactez biso pour na ba précision. Ba terrain oyo ezali kotekama na $350 ya pamba. Na $350 ya pamba ozui terrain na yo ya 20 mètres sur 15. Et puis il y a aussi possibilité ya kosomba terrain à crédit soki ozo somba à partir il y a 5 terrains. Donc à partir il y a 5 terrains mata ozali na possibilité ya kofuta ndambu. Voilà opportunité yango na porte yanda kuna yo. Contactez ba numéro na biso o ezali affiché pour na beaucoup plus de détails. Ka ndenge na lobaka bandeko nanga ba mapango ya koteka yango yo. Oza na posa ya lopango. Oza na besoin yo pe otongela bana na yo. Yo moko pe o changer identité. Eza na batu mosusu depuis mokili banda bazalaka ba locataire. Baboya kana bango kosomba ba mapango. Yango ba mapango yango yo $350 ya pamba yo pe okomi mokolo lupango. Bakomi pe kobenga yo papa lupango, mama lupango. Ngana lobaka toujours ba mapango to sombaka. Mosusu eza na ba mapango mosusu ke kosomba place batu baza ezaka place moko ya sika. Yo tongo bando tonga. Omona pe batu mosusu bakomi kotonga bomoni pe quartier wana mbala moko échanger. Tomona ka mindele basala ka bongo. Mindele bakenda osomba ba place o batu nanu ba osomba kate. Omona tango okota kuna akomi kotonga pesi place valeur. Ba mapango à $350 yango yo oza na posa osomba ba mapango 10 oza na posa osomba ba mapango 5 bandeko nanga bokima na lombangu nyonso bokima avant que ezala trop tard na système moko ya bien. Kande na obeta masolo lelo oto ekomona Mimika Bongo na Aïda Kapilas bake Suisse. Tomoni ba mobikisi bake Suisse, tomoni ba Vie de Loin bake Suisse. Tomoni ba papa na biso esobe.
esengo to esengo te ezosala esengo ya makasi mais eloko penza ona memelaki bino penza lelo eza tango toyaki komona kaka bacomédien na biso bahumoriste na biso toyebi ke na Congo na biso bahumoriste baza na bango ebele mais baona obetela masolo eza bahumoriste ya maboke tango toyaki komona bango baye kokangisa photo na Mama Sandra Mbouyi, à qui d'ailleurs nous saluons en passant. Talaka Mama Sandra Mbouyi, aza moko ya basala nzambe. Aza moko oyo ayembelaka nzambe, aza moko oyo aservikaka penza nzambe na motema moko. Lelo oyo tobengaka ye Mama Pasteur, vu que mobali na ye pe azalaka pasteur. Yango tobengaka ye Mama Pasteur, Mama Sandra Mbouyi, Mama Pasteur de plusieurs, voilà. Alors toyaki komona ba photo oyo bakangisaki ebele ya batu basala yango somo ebele ya batu basombi makambo wana ekomi ya bango ebele ya batu surtout biso ba congolais balata dossier wana balata penza dossier wana batu mosusu bakomi koloba ba comédien na biso depuis bakenda poto kaka ba spectacle mibale oyo tomona mosusu tomona te bakomi ka muke ba photo bakomi ka muke ba photo bakomi ka muke ba photo bandeko nanga mosusu boyebi ke communauté na biso tozo exagérer na moi ba comportement na biso autre sala na communauté na biso la famille tokomi kolekisa ona lobaka penza kolekisa tozo lekisa penza ya makasi toyebi ke na ba pays nyonso ba mbutu ya ba star ezalaka mais ya Congo na biso la famille c'est comme si na ebité eloko nini tozelaka penza epa ya ba star na biso bango tindenge bakendaki poto musala nyonso ba loi ezalaka ba logique ezalaka ndenge bakendaki poto eza na ba principe o ba pesa bango kandenge tomona ki tonton Jérémy Chabani abando sala ba gag na ye aza na ye mutu amesana na ye place nyonso aza asalaka nika ba gag na ye place nyonso aza asalaka nika ba gag na ye tomona ki biso nyonso akendaki Dubai wana akendelaki makambo mosusu mais tango akomaki Dubai asala combien ya ba gag na Dubai wana ba gag moko ya ba 10 minutes eza na batu mosusu bakoki na bango kosala bongo mais eza na batu mosusu vu que bakendaki na bango pona ba spectacle basalika ba spectacle na bango basilisi bakomi kozela lisusu ba spectacle mosusu wana nyonso ezosala biso ka pasi parce que tomona ba comédien na biso na Mama Sandra Mbouyi et surtout na Congo na biso eza communauté moko tozalaka mutu soki ayembaka mutu soki asalelaka nzambe biso tomonaka batu wana neti bakomi ba Yesu bakomi ba nzambe pona batu mosusu ona koki koloba c'est comme si bamona Mama Sandra Mbouyi na batu a théâtre na ebité batu a maboke tomona ka bango batu moko na ebité neti batu moko je ne sais pas mosusu olekelanga bandeko na ngai na moni penza ba commentaire batu ebele comment ba ofinga ba comédien no yeba te mosusu la famille tozalaka na bolingo ya olinga pe bandeko na biso ba comédien tolakisaka bango penza bolingo tozalaka batu moko tozaka négatif na bamakambo nyonso te mosusu tomeka pe kozala positive envers bango tozala penza positif kandenge tomonaka Mama Sandra Mbouyi kande bakangisa photo tomonaka Mama Sandra Mbouyi ba pasteur Mike Kalamba ba pasteur Moïse Mbiye. Est-ce que vous savez que il y a des personnes au bazalaka na bandako bayebani atakutu te ba priaka koleka kutota bango? Est-ce que boyebi ke ezana batu o bazana bandako o toyebi lelo te me ba priaka batambolaka na sainteté ya makasi koleka ta bango? Est-ce que boyebi? Pourquoi biso ba congolais tozalaka toujours soki mutu oyemba mutu oteya mutu babengi pasteur tomonaka batu wana neti banzambe neti batu wana bazalaka na masumu te me batu oyo tobenga ba comédien batu oyo tobenga batu ya maboke tomonaka neti batu moko ya satana moko boye totika makambo wana eza bien te bamimi ka bongo bazosala eza mosala na bango en dehors ya kosala mosala oyo bango mpe bapriaka
basambelaka ndenge tomona bamama Sandra baoluka nzambe ka ndenge biso nyonso tolukaka nzambe na maboko mibale bango mpe balukaka nzambe mutu nyonso ka nde bomona bango na bateatre wana basambelaka. Alors toyebaka ndenge nini ozalaka na bango baza libre ndenge baza boye baza libre ata lelo soki tolobi kosala keno bakutani soki na pasteur moko ya munene préféré bakangisa photo, le pasteur est content et d'accord. Moi je ne vois pas où est le mal. Bakuti na bango bakangisi na bango photo baseki na bango basepeli soki pe balingi bakendolia na restaurant bakie pe balie na se ya moi mutu oyo aza parfait azate. Jésus est moko nde azalaki parfait. Mais na communauté na biso na yebite ndenge tozwaka bato ya maboke tozala bato moko ya ko encourageaka bandeko na biso soki biso tokotombola bango te libanda baotombolaka bango te. Namonaki awa ata makambo oyo bimi awa soki jarira soki nini bandeko na nga po excuse ngai oyo bajemima kokonzoni basala tomona bandeko na nga video ya ndeko na biso jemima olie biso bakongole totombola ya biso ndeko meto fingi ekamusinga tango Rosine eza Rosine o Camerounaise asali ya ye il faut komona combien ya ba Camerounais batomboli mwasi wana il faut komona ça m'étonne ya komona na ba page mosusu ya biso ba congolais la famille batie entre Rosine na Jemima kokonzoni nani mutu a gagné to mona ba congolais mosusu ba oloba keno Rosine mutu a gagné Rosine mutu sali bien mais boboy ko tombola o ya bino et o sala pasi mais ba Camerounais na ba page na bango batie kaka Rosine na batu mosusu ya ba pays mosusu il faut voir combien ya batu ba soutenir Rosine ba Camerounais nyonso bazaki ka derrière Rosine. Mais biso ba Congolais ce n'est pas le cas. Ole to tombola ya biso Jemima kokonzoni tozana tawana te. To préférer bato musika. Pourquoi? Parce que biso ezala kaka et donc maman Sandra Mbuya kutani na ba mimika bongo seka rotikela bango moi quelque chose. Donc biso to tala ka poche mbongo kota na poche. Soki to tomboli Jemima kokonzoni c'est que Jemima kozala na mbongo koleka biso. Ndeko na ngai emono vivant tolingana totika motema mabe la famille eloko ezobomaka biso ba Congolais eza toza bato moko tolingi malamu ekomela ka biso mabe ekomela bandeko na biso yango bandeko na nga ezobomaka biso ba Congolais. Soki tokozala batu keno kandenge zalaka ok c'est tout à fait normal soki lelo na zana mbongo te c'est tout à fait normal soki nzamba koki kopambola mutu wana eza bien eza normal to kende misika mais soki tokozala ka batu kande to mona ka batu mosusu ka keno na sala ka bisala sala ekozala pasi pe mawa ekozala penza o tolobaka pasi pe mawa babilo mosusu tozala wana pona ko soutenir pe ko encourager to soutenir ka bandeko na biso to encourager ka bango pe bakende de l'avant. Rendez-vous à ne pas manquer le 19 mai 2024 au stade de Martyrs avec le pasteur Moïse Mbiye. Bienvenue, welcome, karibu kwa wote. L'invitation est cordiale à tout le monde, la famille dans mutu nyonso openza azalaka na posa okota na mozindo ya prière. Rendez-vous le 19 la famille na stade de Martyrs avec le pasteur Moïse Mbiye. Jour wana bandeko nanga, adoration sur adoration, louange sur louange. Jour wana batu oyo babelaka, batu oyo bakota ba jeune na ba jeune ba priya ba solution ezate. Mais jour à le 19 la famille et kozalande somo stade des Martyrs. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêtes? Wana toromona na kaka le 19 mai na stade de Martyrs avec le pasteur, le plus grand pasteur surtout de la République démocratique du Congo na stade de Martyrs.